Et c'est qui singa makasi, hein? Et c'est qui singa makasi. Donc innocent a koiko kanga falite. Zonga na oti kisoko zo kokate mangama ya misiki quoi. Donc fali aza penza aigle yoko kanga falite. Innocent en moi muke asakana nanu. Moi si na emne asala mabe po apanza ne seke ne ya libala na bango. Ouais, quand on est dans le TV za radio te, ko TV comme radio na pandi na TV ngo. Donc on ça cop na masa nga Jonathan Kalash na kata shop, tout est canal sur unité. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que cette émission entrera dans votre maison. Donc pour ta l'émission no to lobela pour le long de toza buto lobela ba actualité na ba analyse moro concernant Inos Binachan na Betty ya Hollandi. Et après ça, nous avons na frère Nabiso Mike Kalamba ina mwasi na e Penyel concernant lisungi mwasi na leli pona basunga mwa na e. Sans plus tarder, na remercier d'abord les bons dieux parce que ce moment nga le losu na ba TV na bino ezara grâce na e à travers les prophètes Konde Paul Dominique sa grandeur liloba. Et là je vois directement Erli Chikeva la diva motema ya boss de don VIP ba onde ba tsaka ba moyen na ba on chaîne oyo poto ya bino toujours ba news ya kitoko. Donc Boko toko to bino ba oyo bojino grâce ya ko s'abonner te bo s'abonner boko toko to mona votre humble chroniqueur na kombo ya El Matador Messi biloba.com papa songi de la presse pour na oyo la bino toujours ba ki songi ya ba actualité ya kilelo na ndenga mabete me ndenge ya ba actualité na ba news oyo ya na bosanité la reine mère maman Mifi de Bundes la Colombe depuis Allemagne wa ba mère na ba soutenir na ba conseil et pourquoi pas na Niclette et locomoteur maître Godjila maître Pepe Godjila et pourquoi pas aussi à maman Sylvie Maembe motema ya maître Zamba na kati ya Amiens France bon pena bazarana pour na soutenir biso na moni pe maman Nathalie Siki depuis London et mauvais Sami Bila depuis Grèce nazanga moko te na plateau nanga nazana invité na biso boko découvrir bobi mingi na to lobela to présenter raté mutuye mo zwaka audacité na ko se présenter devant ba chers abonnés na biso pe ba téléspectateurs na biso na que déjà azokota déjà bomo na e to yende avec yende to beta ba analyse to développer sur ba actualité o ezoleka. Bonjour. Bonjour. Boni santé kombo pena ni po ba téléspectateurs ba landa yo bazan besoin ba e ba yo. Santé za malamu kombo nanga Bokabel. Donc naza pe propriétaire ya chaîne nanga moko Bokabel TV. Donc bo s'abonner pe na chaîne nanga bo s'abonner pe na chaîne na biso oyo toza awa Erli Chikeva Kimbangu TV. Donc bo s'abonner massivement bo s'abonner pe na chaîne nanga Bokabel TV. Toza pesa ensemble nga komo nanga Bokabel TV patron ya chaîne Bokabel TV. OK, merci beaucoup. Boyebika avec Yende to solo la vraiment ba analyse yango pe ba actualité oyo leka sur les marchés. Bokabel nabi ki ozara déjà na kin membre oyo leka. Nabi que j'espère que yoki chan ya ndeko na biso Inosbi. Oui, na yoki chan wana, na yoki yango par rapport chan on est mon ongi to retourner. Chan na moni yango eza yango bien mais tite apesi na chan wana eza tite mo ya polémique quoi. Olaninga iskonda nango alanié. To ebite sona nango alanié. Et c'est fallait ko olanda e. Mais naza si te pour parce que fallait eloko fallait asala batebele basala nanu yango te siko fallait ko olanda mwa mukete lokola Innocent boye. Donc na ebite fallait ko olanda ete pour fallait pesa aigle. Ya pesa aigle. Mais tout le monde na kati chango Hollandi Inosbi atiaki ek nani chakuna cage et puis alobi bitumba ya ba tigre ndeke akotate. Malgré service au mascarade ya Tchakou, mais aigle sur total bazan ndeka pour bin ndeka kotate. Yo par rapport na yo ndengo ebeli capacité ya fali pour prendre marambo zo le korolo bani na point wana. Ah Innocent na moi muke Innocent peut-être makamaso lo bazo métiser yango te. Hein? Peut-être azo métiser yango te Innocent moi muke asa makamuna ye o azo sala kibwana mike. Donc fali aza likolo. Ta nenga kombo bese ba conseil kombo beta na poto na grâce à fali Innocent na asali le kwanate. Donc fali azape aigle. Donc Innocent azo métiser makamazo loba. Donc polémique musu azo salango comme ici azan moi muke awasa makama ba mike. Toto tike asaka non asaka non.
Donc, mais est-ce que innocent mpe akokanga mpe nani tomoni fali mibengaka aigle mais batie tchaku na kati ya cage akangi fali ah esekisi nga makasi esekisi nga makasi donc innocent akoki kokanga fali te parce que fali asali makambo ebele fali asali donc bato misusu ku bayinanaka bilikola fali quoi donc fali amema bapolémique moya ya makasi na Congo awa donc fali asali makambo moya ya minene donc innocent akokanga fali te innocent aza na mwa muke donc moi chance moi Vodacom epesi bango mwa chance mo boyana po abima mais akoki kolandela te ke akokanga fali boye non fali ya mokolo fali ayebi makambo azosala innocent aza na mwa muke asakana nanu donc mwa muke ifo asakana nanu mais mokolo ayebi place nini azokende donc mwa muke nanu innocent mwa muke. ok mais toyoki susu alobi etumba ya batigre ndeke akota te nayebi te à part innocent aki tigre na ye moto mosusu mpe aza na kongo amibengaka tigre peut-être azolobela bamasa na ye wana banani banani bagesi mawete bana na mike wana mais na fali te quoi donc wana kutu ekozala bango nde moto baza mwa batiki mwa mike bato wana mike wana mais fali te fali te. ok merci beaucoup mais na kati ya nzembo yango olandi tomoni mpe Panza Selekele mais Panza Selekele yango ipare nayebi te Bogabe déjà oyoka Panza Selekele quelque part. oui nayoka quelque part epa ya omino mundibu nayoka epa na ye abwaka yango donc abwakaka ke bina na nga Panza Selekele sikoyo innocent lani omwike ye alandaka nde kaka bato donc innocent mpe yo mpe yako olandaka no bato orevese arevese comme. ok merci beaucoup tozana Bogabel tozo développer ba analyse kaka ndenge ezalaka nayoki Bogabel ndenge alobi ke non bina nanga côté mo mpe ezalaka na Panza Selekele mais innocent mpe awimbi Panza Selekele mais nayebi te olandi yango on dirait inos binde azolanda bato oleke ye balanda ye selon na bandenge elekela na fali na inos bi nani oyo mpena aporta un plus mpe azo continuer koporter un plus na kati ya musique ya Congo. donc bacompara te ke soso na libata quoi on comprend donc fali azoporter un plus na Congo oyo fali depuis kala fali azalaki te image donc fali azalaki te image abonisa bato kutu na quartier latin yo yebi masolo wana donc fali aza image banzembo nyonso esimba na quartier latin olobaki o fali banzembo esimba te nakosi ese nanga mpe nakokosa mpe kaka fali banzembo ne oyo esimba te nyonso ya fali esimba nyonso ya fali esimba tokende o nani o nini o boye na quartier latin nyonso esimba toke susu awa lisusu na ye moko nanu kifali nanu aigle esimba kaka allo téléphone. mais na kati ya champ wana olandi po tokaka autrefois na générique mo ya fali alati couronne innocent abeti featuring na Diamond tomoni ntaba na couronne oui biso tout toyebi to abana kin toyebi ke couronne wana alati ezalaki fali mais na champ oyo tour oyo tomoni susu ntaba akangi singa en tout cas innocent nga te biso nini ntaba kaka alati sans couronne makangi singa tchaku na kati ya cage ngete biso pena nini oyeke peti yango mpe abilandalanda sikoyo ntongo sikoyo atie sikoyo alati sikoyo bongo mpo alobaki alati fali baoseka ete ta peti to so okoka no misiki te zongela no tiki okata no mpe tiki oza na mwa moke ifo tanga nanu ifo sala no makambo ebele nano na la vie nanu zongela nano tiki soki ozokoka te makambo ya misiki kwa donc fali aza penza aigle yo kokanga fali te nango akanga na Congo oyo azobetisa bango bafilmu kaka biloko nyonso tala lelo téléphone. ok merci beaucoup tokokoba kaka nde kokoba ndenge ezalaka na analyse yango nde kaka nalobaka tv eza radio te mokolo tv ekoma radio naza moto akopanza yango nakomi nanga na cope mosusu Inos B est-ce que lelo pena po to mona pe fabriquer spara na ba lire oyo ya ba
discussion to polémique na fali ipupa to pechan o Fabregas ayemba ya ozana afinga fali na fait quoi d'accord ainsi que tout ça bana kin to bana kin bana poto na bana na mte to ibambolé rara ozana wana batuto baza bayebi po yembela fali bokela fali que non musicien ya Congo zo comme américain to yebi que za fali boloba ngo déjà ayembi o wana yibi ngulu ya mwasi to yebi que za ki fait quoi d'accord mais Fabregas asengi pardon fali alimbisa ele lobe fala tanga kombo na ya na landaki pe mission ba venanga Popol Mopasu la lobi atangi pe kombo ya Fabregas abi attitude mon pe savoir mais soki le lope innocent asengi Amérique senga fali pardon est-ce que fali pena ko limbisa e na ebite mais fali azati na mutema mo ya bolingo fali azano rakinete batune baluka ne fali makamu mais soka sengi bolimisi to limisa biso to fali penza koto ana limisa na ya tara limisa Fabregas to ba ko apige na Fabregas o pe aro ya pe abo asenga bolimisi petit soko ye o senga bolimisi vient na aro limisa yo donc yangwana OK ben sikoyo tout le monde fali quand no lo baza bolingo fali na biso pe na changer mais tout le monde a posté qui na chaîne na émission mo katangi kombo ya Inos B si je me trompe pas ba deux fois boy abi wana petit na mais innocent na moni alobi donc c'est le ba rimer des autres tambula que non Inos B alobi atanga kombo ya falite mais pourquoi il atanga kombo na okolo bani etant que v ya Inos B etant que muto pa pesa ramato ina makambo ya musique etant que les warriors ya fali pupa donc na ko loba ke kotanga koma mutu ela ngo na kotanga pe komo na opeti eleki na ngope parce que kotanga komo mutu mo neti ba innocent na so batangi komo na fali so atangi komo neti atangi komo na et pote fali ni magamo fali asali innocent na asali ngote vous comprenez fali asali barano mo boye penako o senti que rakin mo ekoti penako faire na fali pe rakin na makasi oyebi oza pe na Congo oyebi makamnyo se leka awa donc oyebi pe makamnyo donc fali penza donc mangamasali innocent oyo kola nanu non bébé il faut kola donc innocent mais là libele nanu ya musique nanu pour parce que musique ozo beta wana nanu ya faux musique na biso ta non rumba nanu il faut zonga pe na alignement pe na rumba penza ndenge pe ba fali pe ba kota pe rumba penza boy autotanazi oyoka pe ba chamo ba kitoko quoi mais innocent penza na onte asali na chamo boy pe ko père pe afani pe boy na mère pe bo ba bina pe bo na na onte asali yango mais fali asasa ba nzembo ya kitoko banzemba kitoko o ayemela kutunga na ketchup siko comparer na innocent na ndenge wana mwana ti OK merci beaucoup Naïb ke boza branché bozo landa Jogo Medio vini le roi Manitou na kati ya Lubumbashi ainsi que mauvais trésor pour tout mabi ya gaga bogabe Naïb déjà au mambo zo le kana Congo yebi mais avant tout ça moi si ya innocent za nana Naïb za rebo petit rebo mais tout moni Inos B ndenge kaka tolandela makampa c'est oza to vivre na monde net tolandela nde pe YouTube et memela biso mais tout monde Inos B a présenté biso moi si na kombo ya Bela Marla Bitumba na ebite yo bibela ngo na ebite mais moi na ngo azani tu mboka moi mboka mo ba wuti Lubumbashi so wapi na ebite zo est kuna donc biso to yebaki eza oyo o apresentaki biso mais ne akomosa bonne habité si c'est ça appena makambo nango peut-être aboyi rebo ne akiola na petite wana bokati wana quoi pour te petite oyo zolo bambokati azaki ex na mais le jour moko to landi pe makambo ka ndenge landaka tout moni Inos B a présenté pena moi si na wana Bela officiel donc moi si n'est pas changa zolo va bien que non innocent mobile nanga tout ça banine mais tu arrives vraiment étonné que tu la Inos B tu es bien na rebo mais tu comprends tu as l'activité sous là on dirait Inos B succès en vraiment à quoi remettre en toté au moins il y a beaucoup de comprendre que a métité si c'était comment me met na ba nenga bongo quoi donc nenga azo ça peut bon rose peut poison peut facilement poison pour poison ils ont mingi na basi eh bien
tant que change basi le roi bilamba o zo pe poison ba ko la ne ka te point faible neza poison et peu venez basi ba ko la ne pe na moi si pe le poison face à mayele donc innocent za mayele za ka na moi si mon corps za ka na moi si mon corps donc eux na ko lo ba yango wana azara mayele. Ok, merci beaucoup. Mais pour ton ébi que non babi inos bi babi baina rebo pour rebo za dia fan ya fali banda kala. Allo baraka ka tokos pour tebi tokos et uta e pa ya fali poupa. Sans plus tarder, ngai pour nga de ma part na kolo ba inos bi abeti chana eza nango bien. Eza ke biso monde to nga to kotsa bona kati ya polémique ndenge ezalaka kaka. Nga peso na comprendre bien on dirait ça na ba sima kuna eza ba ve moko boye oyo fala tika bango à l'écart bazo nga ba dembela na succès ya petit na bango Inos Bi ba bimisaka ele devant donc Inos Bi ngai un matador na loba boye donc zala sage payer ba bato rozala na bango bato ni oko kanga mana bango na bato ni oko kanga mana bango te po na monde lelo ba bi faut kanga mana mutoyo apeso ba conseil bien atalisa yo ndenge ni oko gagner non a kotisa na kati ya polémique pona yebi bango basuka na bango basuka na bango succès fallait tika bango musika na ba oyo basalaka na ba oyo bana fali nini cooks nzela mo na ba 2006 fallait tika bino musika botika ko poster ba nini ya mwana ba na bino bo misano lo kwa ndeti polémique mo ba beti chana ya kitoko to la ni so tali bien Jean Fali moko te fala la ni innocent donc ayemi na nze mona eto mususu eza na sima na yepe na ba bureau na yemo pe mo ba rankine koza po azaka la rankina bino nde boko te rankina Fali mais to mususu mo rankina Fali te mais eza ke ba bureau ne pe ba tu mususu pe baza ba sala be mabe yango ba bwakeli ba biloko bongo. Alors sans plus tarder to continue biso na bord ya frère Mike Kalambai analyse wana po to meka pe ko développer ngo to monaki ndeko la femme ya ex-femme ya Mike Kalambai ayaki a posté moi na ye a sengi lisungi pour na état ya moi na eza vraiment critique pour na yo tant que yo aux appels chrétiens au sambelaka na église à Mangembo okolo banini par là na ndenge nani ayako senga lisungi pour na mwana mais na komuna boye Mike Kalambai aza frère akoyo ozanga te mbongo na so $12,000 hein oui abanda senga 12,000 donc akoyo ozanga ngote ezaka kene peut-être moi si nae o est nae wana procédure à mémé lango neza mabe vous comprendre fallait que soit abenga ou be abenga ta Mike Kalambai na ndenge mo boke non moi na zo be la boy to soigner moi na to ki pe na te makamu o ke to bebe na ipona botosa ki botosa non mais to sungane moi na pona liboko ya moi na donc eloko akoyo ko sa ne ngwana mais na moni procédure ake nango ne mabe pour ba réseaux sociaux ezo te ya biso te ezo bomane ba réseaux sociaux comme bomane pour eloko bongo perso Mike Kalambai yo kiango penza bo peut-être akoyi ko loba akoyi pe osala ngo te po parce que tant yo kiango ba moi il fallait abenga ngata ko benga na téléphone mais ye azuma kanisi ya ko bimisa na réseaux sociaux bongo soki par exemple la fille en question Peniel abengaka na ye Mike Kalambai mais Mike Kalambai pe ayambaka na ye te monte ki amonio pe moi bien kobimisa ngo na YouTube mais mpona ngai Peniel o nga na koko bakisa eza exposé mwana devant tout le monde pour Mike Kalambai na ndimi te pa kozanga mbongo to $12,000 o basengaki yo poso totali bien na kati ya Amérique assurance ya maladie ya bana pour moi na so na 17 mois assurance ya bana ezalaka oui ezalaka nango pe ofele mais ape na batam moko esengaka mbongo Mike Kalambai akozanga mbongo te mais toyebi te tant mosusu pe asengaki Mike Kalambai aboyaki yango moni amemi yango na niveau ya internet po asenga lisungi bandeko ya Mike Kalambai o famille droit de réponse ya famille ya Mike Kalambai droit de réponse ya famille ya Peniel botika makambo wana moi fille oyo na bino abimisi photo moi na ye aosenga lisunga da besoin lisungi et non que bo ndo ça ba droit de réponse banini au lieu de droit de réponse pour la vie nanu ya bébé wana pour moi lango aza pena na maladie moko ya grave il paraît barin ils ont dérangé moi nazo tambola te aza na difficulté au lieu ya koya ça ba droit de réponse
bokoki peut soutenir moi na bino aza koko na bino soit à côté ya famille paternelle koko na bino côté maternel pe koko na bino ba droit de réponse eza vraiment na tina mon côté hein to repère sa faute na des parents mais tota ba faute na bango te tota asko vie ya bébé wana muke wana innocent batu hein boga moi na boto kitoko boye azo souffrir na eloko oyo tant mususu papa na maman basali donc Bogabel na habité to kota no ndambu côté ya papa Mike Kalambai to kota côté négativité na positivité na analyse na puis to côté pe ya Peniel nini négativité et puis positivité et puis to chité na biso pona yo to ba non pas papa Kalambai pona yo moni ndenge ni na makambo nezo leka côté négativité d'abord donc papa nyonso oya botaka mwana aza responsable ya mwana na ye papa moko te akoki koninga ke mwana na ye abeba to mwana na ye akufa na maladi moko boye quelconque mais Mike Kalambai aati ya mokolo ndenge aza mokolo bongo tokoki kopesa ye conseil pena te mpo yo moko oza no responsable ya vie na yo donc Mike Kalambai oza frère oza pasteur sois responsable ya mwana na yo eta ke parent oyo aza responsable kolanda te ba oyo nyonso bazoloba famille ezoloba o famille ya Peniel ezoloba o famille na bino non yo eta ke papa sois responsabilité na yo ya mwana lelo soki gouvernement na biso aider mwana wana et oza soni ya yo parent eza soni ya yo papa Mike Kalambai po parce que osali devoir na yo te oyo kifale osala po mwana aza na mwana muke donc te akomi majeur mwana aza na 17 ans ana mwana 17 mois ana mwana muke donc il faut ozwa responsabilité na yo ke état ke parent opesa mbongo na 12 000 wana eza kutu muke po na yo po mapango oyo osala yango awa na Congo babiloko oyo osala nango na Congo awa eza ebele soki ozwi responsabilité ya yo ke eta ke parent hein opesi 12 000 wana ekosilisa kutu mpasi na yo te po parce que oza nango kutu ebele kutu oza nango ebele oza na mapango ebele oza na baeglise banimino eglise mpe bakoki mpe kosunga yo mpe soki yo oza nango te oyebisi bango bakosunga yo mpo te opesa ata mbongo ndamu kuna na nini otina ata mbongo na nini kuna na États-Unis po mwana aza mwana na yo aza mwana ya Peniel te papa ne mutu nene aza responsable ya mwana na ye donc ezwa responsabilité na yo etake parent pesa 12 000 wana ekozokisa kutu te po oza nango kutu ebele Mike Kalambai nayebi yo bana kala Mike Kalambai donc conseil européen ceux qui état que ngape na parent et conseil européen ceux qui Mike Kalambai soit responsabilité no état que parent pesa 12 000 wana et ko ça le loko mon côté pour na mwana na yo ok merci beaucoup car ndenge lobby côté négativité oza côté musu na mona na retenir yango lobby bon ba lobby avant pe bato libanda ba soutenir yo moko pe no mon pe botia ba implice donc tant que yo parents botia no implice na moi na yo papa na maman comment gouvernement a tiré no ba implice ça va to côté positivité côté bolamu to ndenge ni apo to côté ya la sœur en question Peniel après to chité na biso bon Mike Kalambai côté la Mike Kalambai aza frère moko oke amema asentia ba fille ya bato na bantsemo na ye nzambe asungaki bato ebele babongo na motema na bantsemo na ye esalaki lelo mpe bato mpe bakoma mpe koyeba nzambe kwa donc Mike Kalambai aza mutu moko aza bon soki aza nango akabolaka na bato oyo bazangi donc aza mutu moko boye ke peut-être bato baomonake o Mike Kalambai mutu asala mabe mpo na nga mpe omona mpe okozala mpe mwasi mutu asala mabe toyebi te wana etali bango mibale omona boye divorce esalama wana biso toobudekaki mobali mutu asala mabe mobali mutu asala boye mais omona mpe boye ozala ngo mpe mwasi mutu asala mabe mpo
Mike Kamel ti makamio c'est ça na réseaux sociaux non te Mike Kamel aloba. Bon. Oui, non te aloba pe abo azu be tambo aloba pe ne ba sa divorce no moi sinae. Azo na ta wana te. Aza mutu mo bo azo boya ke mutaka ne bima na polele na miso batu. Siko moi sinae ne asala mabe po apanza ne seke ne ya libala na bango. Mage bakabona bongo. Po to mona ba foye mususu mona boye. Batu bako boza bokabwani. Mais nga ko zo ateke na ke maman ngai mwasi na ke maman na TV na bana maman koloba maman ko mabe ya mobile na nga poto kabwani. Non. Voilà déjà to coach pe ka maman to profite to kota maman na côté négativité à Penel et puis to kota na positivité. Donc Penel aza mwasi oyo aza mwasi oyo Mike alinga ke mingi. Mais komuna makam oyo komi lelo yo peut-être banayi kala biso to oyo bango karaton we baby. Mais Penel mabe Penel ezake il fallait pas abimisa seke ya Mike la na TV. Parce que wana ezaki seke ya bango mibale. Donc baningana ki ngana to za kite. Mais baningana bango mibale. Il fallait pas sou qui sont encore bango mibale. So ba ça divorce na bango, il fallait pas ça divorce en à cachette. Que batoi baté mais ba carbone na bango élégateur que au moins ça les na TV abana koloba n'importe quoi na TV par rapport à Mike Kalambai. Plus tout monde que moi si wana azama be yango wana. Po nga soki nazaki moi si. Ma geto carbone ki bongo na ngana beta maso na ngate liboso batu nyonso ke po internet ya mabe internet ke so lobika on est tamoli mon mobimba siko lelo peut-être à rapport makambo lobaka na internet on comprend donc place wana na muna ke aza pe mabe makas. OK, sans plus tarder, moi zalaka bref côté bola munae et puis to chité na biso pour na mo déjà timing comme goken. Bola munae zaka ke azobatela bana na e ndenge ke Mike Kamel azokora te kozwa charge ya mwasi na ye kozwa charge ya bana na ye mais mwana neni penye to mune ke aza mo bolingo mo boana ya bo mama ke abatela bana azosala ke bana balia baza bonne santé asome on bilamba banini wana pena bola mune ya ngwana mais mabe asa. Merci Nabino ba oyo bozaki vraiment toujours branché ko bangate to ko sur le monde de la fin. Merci beaucoup vraiment parce que bozaki on a branché pe suivi bo pretaki ba oreille Nabino pona koyoka malamu pe musu na robaksa pona penye to musu po mona asenga ine Mike pa mona na yemo hotelo ezate abo yango penye na bimission yango na ndenge mo abongo mais penye dans tout ça bino ba para boza ba fautif mais boye ba ko asimena nos responsabilités envers gouvernement ya Congo ekota marom na bino. En tout cas, tu remercie déjà na souka la bosanité maman Brigitte Massou maman BP maman sociale na Katia France et pourquoi pas aussi à Malolo la française maman na Yohan Meshak Chadra na Katia Paris mère moi sur la guitare pourquoi pas mauvais classique à Lukaou classique à Lukaou grand prêtre beau garçon na Katia Paris à sur la guitare tu remercie un mot de fin Bugabel moi quelques salutations et puis mot de la fin pour l'émission et puis to Katanabiso ouais na repé ça va mbote na ngai et pas ya Clarisse Kangenda donc en France na pesi bambote na pesi mbote pas Alain Lenzo papa Alain Lenzo papa Alain Lenzo donc na pesi bambote ici kozali na pesi bambote et pas ya grand côtier Tazi Omba donc na Lyon surtout qui na Lyon ana penza yemto kocha ka penza quand côté na biso moko ya motema na pesi mbote pa ya Josi Tambwe la Sédoise odingo lata oba na poto odingo okiki na kin olata boye ya na kitambo et pa ya Josi Tambwe donc la Sédoise donc kolata penza ya talo penza ko bloko nyonso ezali wana pe soko odingi pe basalo pedikil malikil donc oyaka kuna salon de coiffure pe ezali donc nyonso ezali salon de coiffure dame pe salon de coiffure homme donc ezakuna donc ezala ko sepela fort na pesi mbote pa ya mutu na ngaso na pesi mbote te na ça un grand donc Eve Mwanza
garçon de lycée na ndeko na ye wana soki aza lipasa Derrick Mwanza lipasa ya Eric Mwanza kuna na Mozambique. Donc bapesi bino bambote makasi mpenza Efe Mwanza yanga ndeko. Donc nayebi ye mpe ayebi nga eza te ke obwaka mutu ayebi yo te obwaki kaka ibwakela Efe Mwanza mwana 20 mai imo Congo na 20 mai mpenza. Ok, merci beaucoup Bokabel. Nayebi ke mission eleki kitoko bozalaki wana branché. En tout cas mpona baquestion mosusu bokomela biso bacommentaire na bino toyeba soki Innocent B aza asali chanson na eza kitoko eza na polémique to bato balukile polémique to chant na eza na polémique toyeba wana bacommentaire na bino. En tout cas na bareproche baremarque na bino bacritique na bino yango nde esalaka chaîne na biso ekende toujours liboso bosabone massivement na kati ya site na bino Early Chikeva Kimbangu TV.